Vlog nanga première partie. Est-ce qu'on a la moki? Nabina mikano bongsambetu, malgré na kokate, mais na mikaka na populata. Ah, bat poro yedenga kaka. No lukaka mtuma yedenga asela msala. Et puis na la moki na mitala botsoin, na bitsoin, na tala libranzoin, libranzoin qui tourne, qu'on potogo, nabina mikofon la fenêtre na koki tenga peyangwe. Nabina mikano na salon, na visité na ndaku, place naza loger, c'est tellement kitoko. Na songi sus na chambre na kukaka musalati na mitala elo na ibika ko mitswala na fungoli garde-robe na kangi ngai wana na zo visiter ndaku na bi ndaku pe ezango salite mais efanda ka bongo na popola ka bakiti ngai wana zo mitala na miroir nzombi awa ndeko nanga cousine nanga yo edinga na misala po kolamba na kokarate ayo edinga olambelanga. Merci cousine, c'est gentil de ta part. Nayota bilamba, la check na machine. Nata la douche, nabi douche déjà saleté mais donc comme ça té, dans la car Rachel, aya a aidé ngai. En attendant dans un loger dans la car Rachel ko aidé ngam ça. Ape non ta kabla mona tout ka ngai ona mili banda. Non mitsala yoka botswi, la reine kokonzoni. Beauté kotsanga lokona mafuta nzoi na koti na cuisine na bina sana cuisine pezo appartement goût kitoko ma patable na bina tanzano na tanano eloko yo vikembo le beta kina longola ka na zongi sona place na tandi pe ngai wana zui téléphone na tombo lika na agitation nga na so mitala lisusu ngai wana tsala botsoin ngai na sukola sikoyo na pakola moi crème na nga ne longisanga moi douce ne longika désolé na pako na sukola ngai ona na sukola na kota na jacuzzi babi on jacuzzi na kota na jacuzzi yaka botsoin fier kana beauté na j'ai ma zone deuxième partie to les cas.